Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux. C'est dimanche, bonjour et bienvenue. Il est là, votre émission Grand Art, et comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes branchés en direct sur l'antenne de MB Télévision. Vous nous suivez de partout. Je tiens à vous dire un sincère merci parce que vous nous avez écrit tout au long de cette semaine et enfin nous sommes arrivés aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être devant vous pour vous accompagner pendant plus ou moins 1 heure du temps dans votre émission Grand Art. Je le dis toujours, je ne cesserai jamais de le dire que c'est pour vous les artistes. Nous faisons juste la promotion de nos artistes. Nous faisons juste la promotion de toute personne qui est en train d'œuvrer dans le monde d'art. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous accompagner. On doit enlever cet équivoque avec vous aujourd'hui. Parce qu'on a parlé de Papa Wemba il y a très longtemps. On a essayé de développer tour à tour. Nous avons réussi le musicien et certaines personnes qui parlent de Papa Wemba. Des fois, vous aussi à la maison, vous avez un certain complexe, vous avez des points d'interrogation dans vos têtes par rapport à l'histoire de Papa Wemba. Et enfin, aujourd'hui, on se retrouve avec, je ne sais pas, je dirais les vrais fils. Il y a Papa Wemba, orchestre Papa Wemba Tika, parce que tout le monde a les cas à plateau, on a biso boye histoire ya moko moko loba. Mane Papa Wemba Tika il a un bâton de commandement. Alors bingane Papa Wemba Tika il a un bâton de commandement, on ne sait pas. Aujourd'hui, Papa Wemba Tika il a un bâton de commandement ou encore on va parler du contraire à tout ça, mais je l'aurais plaisir d'être là aujourd'hui, partager ces beaux plateaux et cadres avec Tosha Fulakanda, à qui je dis déjà bonjour et bon dimanche. Bonjour. Mokonzi babinde mokonzi yo. Ah oui, oui. En tout cas, on a le plaisir à trop, on a le plaisir en tout cas l'invitation à yo et ça les biso bien. Biso vive à la musique, donc biso bateau tozarana Aden à vivre à la musique. Pour moi, ça fait 27 ans que nous sommes à vivre à la musique. Nous sommes chef d'orchestre pendant plus de 20 ans. Donc, histoire en moi, ça va biso voilà, le chef Tosha Tobenge Bongo, il n'est pas seul à côté de lui, Liebo. C'est ça, non? Poutine. Oui. Il faut bien que Poutine et Poutine, il y a la Poutine banara. Oui, le micro n'a quelque part, voilà, apparemment. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'accueil sur le plateau. En tout cas, Kombo nyonso yaka na succès même Papa Wemba batu ba imita Kombo na ye. Ya on peut lokola Poutine na ye eza nzela. Ya on rappelle na lingina za nzela na kata viva la musique. Kombo Tosha zana déjà zo diriger zo za bien. Voilà. Et zo za bien wana maloba ya Poutine to benga robongo maloba ya Poutine. Ba yoka kaka Kombo oyo. To banda ko yoka ngo biso nyonso. Mais des fois opportunité ya komona ngo ezala kité to ya koyeba te nani nde Titi Ferenzi en personne. Ouais. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Jacques. Il y a un petit mbote na ba nyonso ba ozolanda MB TV donc mais on a vu la vie ezali moi ba griffe kaka wa. Mystique biso mo local yo lisaki mbondi donc Aden ezate donc il faut landa la vie. Donc tozali Titi Ferenzi yeyo ki simbi kaka na kati ya vivre la musique. Kaka na kati ya vivre la musique donc moi na suka papa quoi. Combien d'années na Papa Wemba? Ça fait déjà 7 ans yango. Vraiment. Joli Noir. C'est l'homme. Yo kombola na yango ninga pesa mo bimo ba mwindu maneti ya mwindu dimanche passé on a kina biso et merci en tout cas parce que tobaki to aussi ça dossier oyo na chef Tosha oyeli biso en personne sango boni. Vraiment ngai santé kitoko na asi ba tutu ba otala biso na parler ba bon dimanche na bango. Est-ce que bola na biso vive la musique na bino de Papa Wemba yango. Donc na pepele na biki misa na ngai AKT Pro d'Aristote Karenzi Sigazaza déjà satisfait pour Harmonie Chef Tosha. Tous à la bango donc ensemble. Chef Tosha. Vive la musique. Bana viva. Nouvelle écriture. Vous comprenez que bota ba mélomane ba fan ya Papa Wemba na confusion na mutu. Ouais, ba fan ba rosa na confusion te pour vivre la musique et ça vivre la musique et orchestre ouais bandit depuis 77. 77, ça fait plus de 40 ans que Viva la musique existe. Donc Viva la musique de Papa Wemba. Et ça là mon bon,
ezalaka nango mpe mabe te soki bato oyo baninga ou bien oyo bazalaka susu na vive la musique de Papa Wemba te bakie makanisi mpe ya kosala ya bango biso omona na biso mabe te biso tolobaka kaka bonne continuité bozaka boza tolobaka mpe ka bonne chance nayebi te peut-être moto contredire nga apparemment yo ndoza doyen na bandeko nyonso baza ana plateau oui na bandeko otravailla na nani na époque bozalaki no na Papa Wemba na baoyo bakei lelo à part bandeko ebele mpe batika biso de reste mémoire tokanisa bango nyonso mais na baoyo baza lelo soit na Kinshasa botravailla na banani. Bon, pour histoire ezala nouvelle écriture nouvelle écrita bana malongi et puis mais yo na parcours wana nyonso ozali oui donc nakoloba na nouvelle écriture tozaki nani Pati Pacheco, Bendoson, Ramazani, Maradona, Ibos les Grands Bâtis, Libérateur Big Zas, et puis la nouvelle écrita de Rosa Al Pacino, la nouvelle écriture Bogis Bompe Mapazalaga. Bogis Bompe Mapazalaga, ouais. Tu es comme Al Pacino, Apocalypse Yajan, la nouvelle écrita. Thierry Mongratana, Dadibola, Deo SFR. Tu repoussé na peka na nouvelle écrita. Tu repoussé na peka na nouvelle écrita. Tamokobo et Okoma, Bana Malongi, Bachole Noir, Boavida, Liebo Poutine, Cédric Zissentele, paix à son âme. Donc, et belé. Donc, on a travaillé na nouvelle écriture Rwanda. Tozaki déjà Redi Amis donc vous travaillez na Redi Amis. Oui, Bastino Bazalaki pour bango bazaki toujours na vive à la musique. Si quoi zaki sotoye tourner en Europe, tozaki au monde tosangani au monde nga mutu naza chef d'orchestre. Ya ba star, ndenge ba fie na nga na obenga nga l'époque là na moi un peu jeune. Chef Tosa na yo lelo. Après un temps, bandeko na yo tangi ba kombo ba Bendoson to pesi ba mbote parce que ba lekapé na plateau na biso ba biscuit des écoliers ba bandeko mosusu ba lekapé na plateau. Qu'est-ce qui manquait que non au leba kende ba sala loko ba sala ki ba s'adhérer ou encore beau continuer œuvre ya Papa Wemba. Parce que tout le monde a un peu, vous continuez vraiment bandeko, benda na problème ezaki nini o bandeko baboya ki ko sangana na bino. Bandeko mususu bazalaki susute les Papa Wemba bazaki vivant. Bato histoire falaki na éclairant opéra très bien. Bato mususu bazalaki te Papa Wemba vivant. Mais Papa Wemba l'air atiki mukili akufi ezaki ke biso nakolo bakanga te poza biso mutu toza presque to monaki to poussa baninga otozaki na bango po baya pe to sangana elongo ba démarche salama ba oyo bayaki bazalaki po bayaki mais misusu omoni na vie bato mususu bakoka patience te biso soko tala biso to patienta lelo ça fait 7 ans que toza toujours na vive à la musique 7 ans en tout cas tolia linoa tolia penda lino po na kin depuis ba orchestre ya Kinshasa na Congo et Salama soki leader akufi orchestre et panzanaka biso tolia lino vive à la musique ça donc baninga msuba kokana bango kokanga motema te bamoni patience wana bakokana bango te yango nomoni balongwa mais eza nango mabe te tokabola susu toza sous société moko te mais amitié bobosolola na bino bokutana na bino mais oui na téléphone tosolana na biso eza mabe te togarda relation wana po tozali bacollègue oyo tout le monde a makambo belle pour te coller qui peut ensemble. Polémique morezaki ne bandeloana ba Bendoson ba Pompo Miyake
otali bandeko no alibota je mais parce que obi bokoli boivre ensemble na bandeko no alibota babandi kofinga na autour peut-être ya papa Wemba ou peut-être ça papa na bino pas peut-être mais papa na bino na domaine on na musique conseil na yo to réaction na yo kini n'étant que fils père papa Wemba au moins bandeko no ba bunda. En tout cas déjà omoni eloko moko onga na conseil na pesa la baninga nanga art eza kofinga na te biso art nde toyekola na village molokai eza fo kozala pena artiste biso tozalaka te oyo ya komeka ya kofonde rien biso ozalaka na molokai idéologie tozwa il faut ozala pena artiste so oza chanteur prévané au mona Firenze Buena Jolé Noir ce sont des chanteurs donc ngande naza musicien nde na liebo toza penza ba musicien omoni conseil na pesa bango kofinga neza mabe salande public emona ke ya sali public ndelo ba kofinga neza mabe po biso na ndenge tozwa idéologie molokai tofinga na te pona molokai yo mo yebi kaka donc ndenge zaka boye ataka na kanai kana mwanda mbwanko ezalaka nango kaka mais yo yebi mais donc tokofinga na te biso photo lakisa na ngande ba talent vraiment bon lakisa na ba talent Titi Firenze non c'est pas le micro parce que Poutine en loba Poutine fois le moment me belé parce que sengi ba on dirait me belé pe bombe na simane papa Wemba qui ba œuvre ça les sociétés maître de l'école promotion ça les sociétés on est aux à la base de la marme belé c'est comme si vous a fermé est-ce que vous avez travaillé vraiment ou que convaincre que population nabino ba fan nabino que non oui l'artiste ne meurt jamais le quoi to lo bakango orchestre zo continue zo demeurer. Oui na sepeli fort le grand journaliste pour la question na yo premièrement na musala nyoso faut en conviction et le kozosala et puis na famille nyonso to na société nyonso ceux qui patron zate to papa zate okomona moi décalage kozala ba problème kozala même spirituellement physiquement matériellement financièrement et kozala mais du fait que ceux qui papa ateyaki bino malamu donc mon était que bino bolandaka idéologie on a pas richesse monsieur ezaba atoti que là bas na matériel mais ceux qui ont tiré les bas d'enseignement mon kitoko bana ba enseignement ba ça musala ndenge papa tikela biso ibisa ki biso lobi ngana zana ba temps ebele so na ba podium monté mikoleko yaka bato ba komona bino ba komona ka bino bozongi selanga ko la indusa pe avec Mutato Shafula Nkanda Kadusa CG na biso wana directeur na biso BGB Sala qui son nom repose en paix alors bibo simba Mbuta Tosha yende follow baka mingi alors yende papa matika la bâton de commandant yende follow baka mingi na makambo biso to yaki na biso sika mais azo kaka na ba CC abiso ko besoin négliger répétition mitali bino po boko yeba mukolonga na kozala te bo comprendre que soki nazala kinana ba biso ba kisimbi le so benga kisimbi pona vanda pena 7 ans donc na lia titi o vi mo ba ke macha momeno donc na lia pena lino ya momoni na yembi ma vie na noir sur blanc o ka pena partir na zolela bana nyonso na famille ba chance kokoka na kate pona nini fulankanda ekokana asali nini aweli nini ye mwana mama oh yanga na ye ya makila mawananga pe pasi nanga mingi ba kondimaka basusu pe bakorie aye tozali bana mboka moko iye talanga miso jise aye tozali bana mboka moko toyima parce que okosala déjà sans mot trop Jolé Noir dossier il y a gestion tolobela na to bimisa mère parce que na ba interview ba nous c'est comme si mère azaki musicien te chantre te bablement musicienne pardon te chantre te noni mère a diriger chef Titi et na ba chef Tosha omoni
Est-ce que vous qui créez ça est-ce que qui crée polémique les locaux comment se fait-il mère que Simba mère que aux dans l'histoire parce que il y a marathé il y a ma musique qui était à ça fait na palais alors quoi tu ma musique idée parce qu'il y a un moment il a passé la réponse maman Amazon a autorité morale c'est-à-dire vive la musique eza vive la musique de Papa Wemba. Vive la musique de Papa Wemba, Maman Amazon aza veuve Luzolo Shungu. Donc vive la musique eza ya bango. Mais Maman Amazon yendenge za boye ayebi ke ba dirigeant orchestre eza na manager na biso azala na Paris Corneille Malongi eza na directeur na biso Didier Bokelo azali eza na CG Gam azali eza na ngai chef d'orchestre eza na Liebo Poutine chef à répétition eza na Wadir Mfumu chef de discipline eza na Bob Jamusket adjoint de discipline et puis eza na ba na ndenge tobenga ba administrateur ndenge za ba Jole Noir ndenge za ba Boavida ndenge zali ba Firenze ndenge zali orchestre monite banda papa na Benedict Sucha monite banda papa we makenda basala nini lokote nzembo te nini te ba répétera wapi koma kaka banzonzi bani biso za toujours chaque dimanche na Kimpwanza toujours chaque dimanche na Kimpwanza neza Kimpwanza New Look eza Kimpwanzo ezaki bar kaka Kimpwanza te mais eza na lieu où ezaki bar Kimpwanza o papa na biso Josaka abanako beta wana biso tobetaka na chaque dimanche soye na Kimpwanza donc oyoka répertoire mo costaud pour biso vive la musique répertoire ezaka costaud donc soko bandi pena oyoka penza depuis 77 kuna wana Jole Noir azobwaka ti oyoka ti lelo boye okoma oyoka ba ma vie okoma oyoka ba itinéraire donc okoma donc répertoire eza costaud biso zaka chaque dimanche wana et puis chaque mercredi de répétition na biso ezaka Super Lemba H Royal donc na H Royal wana to répétera wana chaque mercredi. Pourquoi tokena lemba na H Royal tolobaki na bandeko na biso tout ya ba communion so biso to memela bino vive la musique na ndenge bo soutenir biso na ba preuve tout to zala nango to memela bino vive la musique ba pene yango to memaki mercredi na biso ya répétition na H Royal wana na lemba kuna ezara toujours danger. Il a toujours danger. Jole Noir. Chef Tosha a le bébé. Entre nous. Il y a un nangati. Je suis un des. Chef a le bébé, mais chef. Je suis un des. Chef déjà éclaircir. Est-ce qu'il y a une répétition aux zones qui peut permettre aux zones moi liquide. Toza batata na babana na profiter pour couper sa joyeux anniversaire na moi na Emmanuela puisque on a parlé et puis jouer toza batata la babana après 7 ans papa Wemba tant aux hommes que non orchestre vive la musique en nano ils ont résisté donc papa rende batata wana na katua donc tant biso to fandi pendant 7 ans après liwa papa cela veut dire on est à l'aise nous sommes à l'aise bana na biso bazotangaka bana na biso wana baza bien yo mozo mona biso batata donc toza bien bazora biso te na banzela wana oyo omona ba misia matolo ba misia vive le roi papa voilà tu fie mo mtu akanga banzela ye mo kenda kanto orientation zo uta déjà likolo so poso likolo za mabe donc so motro ya omonelo na lobaki la fois passée ton ayaki mère mason autorité morale maman où il faut vraiment ko betele maboko trop qui na biso lelo e comment on va batu balinga mingi ke ba mona ba biloko moko boye o eza nango ba fertilité voilà ba fertilité mais ya motu ezali ya komona nanu orchestre wana vive la musique ya papa Wemba o ebimisa ba star ya danser lelo baza na histoire ya musique ya Congo oyo sur école wana pourquoi ba doit négliger likambo ndengo wana ko bafouer ba nini ba effort ya batu
tant aux hommes on a d'ailleurs Mouta Tosha na Palme d'Or, j'espère bien histoire batoire au bon ngamote soga lo bay que non mamozo qui est bien terre bon alors qui n'est pas ça la marnae Ah, l'un c'est qui m'a ramené ça non. C'est que chef tout a bien la vie à la musique. On est à l'aise. Nous sommes à l'aise. On est vraiment à l'aise. Voilà, qu'est-ce qui prouve en fait ces émissions, tous les artistes, en fait peut-être moi, bon, ça veut dire on a Papa Wemba, Papa Wemba. Na répertoire na bino parce que ce batba qui na baba ki oui effectivement ba na Papa Wemba na nzembo moko je sais pas nzembo nini oyo ko zongi sa biso na bien Papa Wemba lisusu siko yo kande na obetela ba guitare na muna kwa ngonge ndonge tumbo dedo ngonge tungongonge ngonge tumbo dedo tedo de twende to de to bodo 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 twende tondondo Tondo teto tende to tondendo jagada gada 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 na yamani ete azali mama ya banananga yene nalingaki na ebandeli ya lavi nanga tolingana kasi na bomba epembeni ya motema yango Kinshasa banganga ememelinga bolingo meya maxima culpa pitié donc bato baya déjà po après awawa bato baya bakuta biso na place Kipwanza bomona mpenza chef tout ça des gars quoi message ya liwa ya Papa Wemba tozonga nanu wana ozoka ondeni omonaka ngo ndenge nini esalemaka ndenge nini ozalaka wapi oui donc na kosote po eza mokolo moko ezaka nalinga kozonga mpena wana te po mpasi nayoka na motema donc nalinga mpenza kozonga na te mais bon touti concert tozali na concert l'air toye pour na oloba moi rapide quoi l'air toye l'air via kwei yo na podium nga na podium vie l'air akwei bazwi vie bakende na hôpital ngai na ba musicien po tozalaki mpenza moi paniqué na ba musicien tozongi na hôtel tofandi biso mpe na hôtel mpe tofandi baya na déjeuner mpe tobaye tofandi to déjeuner mpe pas appel babengi nga ke vie azate donc vie azalaki nesu te me yoyebi kaka nde ezalaki moye baloba mbala moko ezalaki te donc en tout cas esalaka jour yango ngala nazwi message wana nazeli mpe bamaster basilisa kodéjeuner basilisa déjeuner na matina bango mpe na chambre nde nayebisi bango awa mwana moki aza te minere aza te tokweli problème en tout cas papa aza souti ezalaki mpena panique ya danger po bamaster ebele donc bakokaki te donc biso to ezalaki panique mpo nga jour yango nakoma oyokaka vertige quoi wana ozalaka na banani peut-être bandeko mosusu nga en fait lokwa ozali wana omona ozotemela mingi na yo parce que toki batémoin oculaire ovive événement yango par rapport ya bamisusu mpe baleka na bamédia baexplika nde motu na moto ayoki yango na pa na yo tozwi peut-être version oyo ozalaki na plateau bozalaki na banani bamusicien oyo peut-être baza lelo oui Jole Noir akendaki te na banda nanu awa na plateau Jole Noir akendaki te mpo likambo ezalaki ya passeport na ye ekomaki expiré voilà aza déjà na mouvement oui aza po Jole Noir ezalaki aza na mouvement Firenze azalaki déjà na mouvement mpo autokota orchestre donc bakala te donc bato batikalaki awa bendoson na pompon miyaki bautozonga orchestre kala te donc semaine bautozonga orchestre kana semaine je crois pas même une semaine hein? Pas même une semaine biso to voyager toke Bob Chamusket Guilhem Adofa Wadire Boavida baza Archange
et puis likaya bombonda donc na baninga mosusu donc bango tozalaki na bango kuna na badanseuse tozalaki na Bénédicte oyo toza na ye kaka po bato ebele ti lelo toza na bango kaka oyo na tangi donc bango tozalaki na bango kuna donc événement ekotela biso kuna ezalaki mwa mpasi mwa ero annonce bango oui toyebi ke ezalaki ja panique tozomona quand même film yango ndenge soki baannonce yo moto bokangani ndenge nini bozongi ndenge nini banani bazongaki kin banani bazongaki lisusu te biso tu tozongaki kin mpo ezalaki toinforme bamaster nde batikalaki mpo ezalaki normalement soki touti kuna bamasa mosusu bajole noir banani tokenda bango Angola tokenda bango Angola et puis Angola tolingaki toya tosala disque moko ezala na 6 titres toya tosala disque moko ezala na 6 titres mpo na disque yango elingi ezala baninga mpe oyo bazongaki baparticipe donc esalaki ke projet wana tout ekwei na mai projet wana tout ekwei na mai bon ye osalaki lere tozongi na kin totikali na bana mai biso toke tokoti maki na bana mai et puis après wana tosali sorti après bevenala tokodi papa tosali sorti na biso na sulutani lere tosali sorti na sulutani bato mosusu ka ndenge ezalaka bakei bakomonaki avenir eza te donc babosani ke orchestre esalaki biso mpe fo tobakisela yango susu énergie oyo tozwaki wana bamoni ke mais nga lelo nalobaka na nga la porte est grandement ouverte soki bandeko ya mabi bazonga la porte est grandement ouverte la porte est grandement ouverte mpona na tout le monde toboya na biso te toboya mpona nini mpo biso toza bato oyo tolingaka kosangana bato nde balingaka kosangana na biso te problème mpe eza nango te tolobaka nzambe azalaka na bango mpe place entré na yo na vive la musique ezala ndeni tozonga no na histoire mpena arrivé na yo na vive la musique ya Papa Wemba nani amema yo okotaka ndenge nini na époque nini en tout cas ezalaka na 1996 depuis 96 ezalaka na 1996 oncle na ngai Clément Mavuzi pe à son âme oncle na ngai déjà azalaki donc petit ya vieux beaucoup donc pire petit pe ya colonel Jaguer donc leur nouvelle écriture ezosalama nouvelle écriture esalama information déjà yaka pe na palais qui orchestre mo esalama siko nouvelle écriture leur esalama déjà na orchestre nouvelle écriture li solo ya kombo nanga déjà baobetama ke bassiste mo tosha banobetama po master nanga soliste Rama yasa azalaki wana Ramazani très bon soliste ye azalaki wana déjà li solo ebetamaka ti vie beaucoup lié moko pe kotala abana kotala orchestre ngadios po biso tobete pangadios aotala tuni moko mosusu na li solo onga na okaki bassiste wana mengadia dia poto bassiste wana ayete o atikali na kini bolukelanga peti wana lokwa pe ezaki na ndenge bato bayebaki ke baoya kolukanga baozwanga facile ezaki oncle na ngai ezaki colonel Jaguer ezalaki Ramazani po mokolo yango nayebaka ezaka na veni o oshwe ezaka na veni o oshwe mais kuna epai ya papa Simbar azalaki saxophoniste guitariste ya Manu Dibango donc azalaki un grand jazzman nga jour yango sikoyo nafandaki na otravaille na ye namoni bamaster baye wana mpona makambo ya vive la musique mais mokolo yango en tout cas nalingaka mpenza vive la musique te mais nazalaki fan ya Papa Wemba mais nalingaki viva te namoni
Vieux Simba ayebisi ngai, papa Simba, père son âme, ayebisi ngai soko betina wemba te na obengano awa koyaka susu awa te koyaka suko yekola misiki awa te. Bon, destin ezalaki ndenge wana, et puis naye vive la musique. Naza moko mona na bisali neti na bendani na ngai. On s'est positionné kati. Na se positionné te, mais mo pena siko na ye pensa na famille. Na famille. Nze moni obetaka liboso na vive la musique. Ka nze mo liboso na beta na vive la musique eza générique album nani. Album l'apostrophe poto bandaki na générique. Bandaki na générique et puis banini on a donc na beta qui peine à participer à arrangement. Beta qui peine à participer à arrangement donc na l'apostrophe eza album banzembo bareko. Banini donc premier tournée na biso to kende na Europe. Donc nazalaki na participer qui. Voilà, Poutine. Ouais. Combien d'années na vive la musique? Bon, Ngaï, merci beaucoup. L'homme, donc la vive la musique, on a déjà 7 ans déjà. Yo, y après départ à papa. Oui, on a déjà na papa. Oh, on a kokota tant vieux de yo. Père son âme, grand prêtre, grand tourmeur, grand batteur. Tant vieux de yo au Koufa. Dans un orchestre à cité, puis vient dans Mbuta. Donc ça peut-être petit dans la mon obéta bien. On a pour ça la mémoire dans mouvement. Dès Mbuta Bouzwanga, il a contacté mouvement. On est causé là-bas année 2000. 2016 2003. 2003. Na yowana na yokuta ba masa pe mubazaki na mouvement. Na kotika na lire mouvement, to bandi pe retravailler na ba master. Chance na kozwa première fois na beta album to beta kina ba master moto zaki na bango ezalaki album somo trop bazonkion. Dans le beta bazonkion. Bon, c'est rwana pe âge ezalaki na ndene on a commis boité. Zaki na trop jeune. Mon équipe to zalaki boulot na mona na beta na ba vie musique eza mikolo eza bien mais nga na sentir neti na comité na niveau na obatenga et ça la dit que na ko déplacer na kenda peut pas grand leader moi azalaki aki Bill Clinton ndena ko sala parcours na e tant na longwe pas Bill Clinton ndena ko rejoindre ce groupe Vive la musique. Voilà, Titi Firenze. Oui, Jacques Kissim, il faut pas que ça dise. Kissim, on a eu un gâteau, Kissim, Oye, vive la musique. Ouais. Via Zali. Ouais. On s'en a testé dans le temps. Pour les via Zakama, Kassi na biloko wana. On s'en a testé na Eliane. Donc, tu es na Eliane. Ouais. Et donner ça que papa ou ma. Bapesa passage kuna pour nous spécialiste là. Ezaki na miso lenkouté. Mutasala na test ezaka Chief Tosha. Ah, Chief Tosha mtebo ba ministre belé no moni na vie. Voilà. Muntu beka ga mbota. Yende mtazwaka ayina ba. Tala tipu nga musicien suka. Pone tozaboye na RDC Mobimba. Parmi ba jeunes musiciens o akutaka na papa na temps suka solo na yena nenga cop. Pe na tamboli na plateforme na côté demande d'emploi na côté CV na parmi ma mission, on a solo la peine à papa. Donc à travers Moutatosha. Donc il a sali test au salaire qui est pas naïf. Peut-être je serai accompagné à Tachela Matamwa. Ah, ça va, ceux qui ont bêté à côté avec non, et puis après, ils m'ont tourné les hommes et pas naïf. Moi, gamme, moi, bien pour ça, la mancha. Oloba kinanga oke braza kotala baboti okozonga. Nalela te liana nanga kozonga. Nzoko zalaki koko sanga elie olongolinga motema bolingo bongo nakomi nanga moundwa bolingwa mama ayoleli Voilà test au salaki. osiliki nanga itina nini elie toswanaki nayebaki tokobongisa osilikaki pokanda ezali mopaya opesi no revoir terre elianga nanga tava pas comme ça ton amoureux okangi
yokandi motema mpe maboko na bolingo yotengami yokandi motema mpe maboko na bolingo yoke na yo. Chef Tosha, ayembi bongo bamoko confirmer to zliaki na yo déjà oyebaki na yo déjà bon yaka neza na nka familiarité ilo nini convaincaki yo po bakena yo leka kuna yo zonga na ndako e travailler lisusu. Il y a les bosses dans un timbre, il y a les bosses dans un timbre vocal, il y a mis balai et ça justesse et note. Pour mon vivre la musique tout à l'heure à Notoloba et ça orchestre penza ba musicien ya ba yembi pour papa mbadaki chanteur 100% star. Donc chanteur ya blague. Pour yo mo so kaka chanter chant penza donc chorale Ndusaka. Donc yango wana. Oui, parce que Hervé au banga quitté que nos vieux moko nos grands chanteurs au memele mutu moko est-ce qu'on défendre parce que n'est que vient avec yokayo. Ce qu'on vivait au c'est bon, via bi c'est bon. Au moins on vivre la musique à base un chef d'orchestre pas en pambati. So un chef d'orchestre donc c'est qu'on a savoir. Donc vieux ayebi penza que eza savoir oyo nazaki nango na oyo na bane ko apprendre pene na ye. On va apprendre toujours pene na ye kota la façon nini ya sala makambo ko solo la ganaye au moins connexion ya mona ezaki soki na poussi mutu donc il faut na ye ba déjà pour ça ya vie et ozala déjà que vie sera yo qui ozala déjà c'est bon quoi. Voilà Jolly Noir. Yes. Nzembo ya papa wemba. To nzembo nini sala ndaki yo moni ke non soki obeti yango vie penda soki amuto etelemaka ye. Bon répertoire vive et belé répertoire vive et belé j'espère. Oh penda oui que non ngai nzembo yo ezaka na se na yemba yango mwana soka penda boye chef Tosha finalement eloko sala ka ye penda mwana nini. Osali na motema osali kaka nesika ebetisaka ngoro liwa ekwani moto te la vie ezali libonzame tika kolelalela ngo talanga yo moto nalingaka yo na yengo na ye bolingo napangwisa yo mana miso na yengo bolingo nanga he bolingo nanga bakoki koyebisa yo na bato ke bamonaki nga na mutu ebongaki otunanga mapesa ya nobongo omikabi na mabanzo okomi okondo nzoto pambapamba nga mobali na yo yo eteni nanga obombeli nga likambo lusi yo na motema sukela ninga bolingo tala nyakomo kende otunani na yo tina nini akangi bisaka abayama motindo nini bakofandaka na moninga ayoyoyo nafandane mobeko kanina simba ebatela bolingo ngongo na simbango yeye wana yeye sheri mama bosa mama lela mama mafe mama bibi okotungisaka moto lokola ngai na apesaka nyonso bapesaka yoyo na pokwa pembela bolingo maître Serge Zimbae mama vivi chef Tosha ovini. Chef Tosha ovini. Na koloba nini na yebisa na bana oyebisa batu na bana oyebisa batu obi vive la musique les orchestres moko en tout cas il faut pas sango ba trophée belé pour chant ya boye en tout cas na ba orchestre mso ezate na ndenga mabeti eza nango polémique te chant ya boye. Vive la musique ne mourra jamais. Voilà, vive la musique ne mourra jamais. On va continuer avec chef Tosha, Jolly Noir, Libo Poutine et Titi Ferinze. Mais on va faire quand même un tour. L'artiste
Mignon Abraham. Hein, Mignon Abraham déjà, il a quitté Kinshasa aujourd'hui pour accompagner l'artiste Fally Ipupa pour ses concerts. Hier soir, il a essayé de faire quelque chose dans le catalogue plus chez notre concert Nana Boduga. Il a quand même presté, nous étions là pour accompagner l'artiste en images. Et voilà pourquoi nous vous proposons en quelques lignes ce qui a été l'extrait du concert et encore quelques chansons que les musiciens de Patrick Beckham, non, Mignon Abraham, je voulais parler de Patrick. Qu'est-ce qui ne va pas avec Patrick Beckham? Beckham, au moins on va mingi, comme on bon, on va arranger avec vous. On va prendre cette image et on se retrouve tout juste après pour continuer avec Viva la musique à des Papa Wema. En fait, les lots au lingato. So baye bala simato beta masolo mususu to longo ki foko ngane papa mbatikela nga shikot ngane papa mbatikela nga nini ngane papa mbatikela nga biki rouge ngainde donc en fait la vérité nyo sotoye bon kalilu. On prend cette image et on se retrouve tout juste après. Moto tanesika nango sois sérieux, le temps c'est le temps, avant l'air ce n'est pas l'air, après l'air ce n'est plus l'air, sois sérieux. Shadou Kuba Shadou Kuba Shadou Kuba Shadou Kuba Shadou Kuba. Sois bon moto, tanesika nango, sois sérieux, le temps c'est le temps. Avant l'air ce n'est pas l'air, après l'air ce n'est plus l'air, sois sérieux. Shadou Kuba Mawa yoyo, Mawa mama, Mawa pote de la sa, Mawa séché, Malia, Mawa viril, ya joli, Mawa malenoué, Mawa mawa mawa, Mawa yo yo yo, Mawa. Ouais. Ça c'est Terranova de Mignon Abraham Ponta de là, c'est autrement l'appelé. Ah ouais. Une. Voilà, comme chaque dimanche nous sommes sur les antennes de MB Télévision. Bien avant, on a essayé quand même de faire ces beaux cadres et surprises pour vous les amoureux de votre émission au Grand Art. Tozaliwana pour parler de vos artistes. On laissait avec moi que non, émission Grand Art et la émission Oyo. Et ça, la promotion, il y a artiste Nabino. Voilà pourquoi à la veille, il y a deux placements. Il y a Mignon Abraham, on a fait le voisin moyen. Il y a Rosoir équipe naïe au grand complet. Peut-être les activités à Souka au Bazosa au mois d'octobre parce que nécessairement quitter la ville-province de Kinshasa, la RDC dans l'ensemble pour un voyage belé, surtout qu'il va accompagner l'artiste Fally Ipupa, tous ses amis là. En tout cas, on est là avec le musicien de Mignon Abraham. Tour à tour, chacun va se présenter et puis on aura peut-être une ou deux questions et puis on va chanter ensemble avec le musicien. Ouais, bonsoir, donc Nabatutu Bolanda Biso na moment Oyo, au Bazan Amérique, donc bonjour Europe, bonsoir, donc ça c'est super people, l'attaquant de pointe C de base, les chefs d'orchestre, le groupe cher Mignon Abraham Terranova. Chef d'orchestre déjà, voilà. Ouais, bonsoir à tous, Bana Poto, Bana Luanda, Bana Congo Central. Kishasa Mobimba et puis Motena na patron nangai Mignon Abraham Ponta de Lassa. Donc Bino Touba Mbote Belé, là c'est Rabi J d'Orange. Merci. Ouais, merci pour la parole. Ça c'est du Kokel Il qui Moutoumoukou, autrement appelé Maradona, robot de la voix métal. Donc fils aîné de Mignon Abraham, chanteur première voix quoi, vraiment. Ouais, bonsoir. Moi, c'est effacer les tableaux. Espoir du maître. C'est-à-dire, au pénal, tous les mêmes la paire. Bambo, tu as fait un abisso tout. Oh, bah, l'abisso, bana poto, bana luanda, mokil mobimba, n'engezara, toujours. Kobunanga, balabala, l'état, tina poto, balabala, zali. Quand on est cette fois-ci avec Aigle, Fally Ipupa, El Marabia.
avec Ponta de la Sahel, mignon matador de Oboyebi, Kalate, Bana Paris, Bozaro Sepela, donc, Nayu Arena, donc, et ça, Kitoko Magas. Ça, c'est marquant pour Balabala, Kundulu Kundulu Yakala de Mama. Comme je vous ai dit la fois passée, bientôt Bidiembela, c'est le marché. Voilà, chef d'orchestre, déjà, l'artiste Mignon Abraham en déplacement, Banda Semento, Banda déjà, les lots peut-être, Tozanabino à la veille, samedi, Bande Koba, Biso c'est le dimanche chez vous. Lundi, si tout va bien, déjà l'artiste a vol, parce qu'il y a une grande partie de Jabakenaki. Est-ce que stabilité orchestre, c'est comment? Bon, en fait, au Moni, il y a une famille surtout. Papa a une mission de service. Est-ce que le papa qui est ici, que famille en est couffé, le monde est la famille Kanyam. Son père a voyagé, c'est que famille d'ailleurs. Non. Tout ça déjà baïné. Un grand garçon, un grand garçon, tout est bien pour se prendre à charge. Donc, ils ont voyagé à l'Ibosso, à Kende. À Kende, déjà, tout ce qu'il y a, ça va mettre un peu de concert. Donc, rien n'empêche le roi absence naïe, tout chômer. Non, non. Tout ça, Moussane. Moussane, c'est ça, vous voyez, tout mettre la musique, il y a des tout ça, rien. Nous, les nègres, comme non. Donc, tout ça, voilà, peut-être ma production, normalement, le quoi qu'un leader a zalé, bêta manango, banzembo nini brobé. Banzembo, tout ça, na mi piku ya banzembo. Donc, tout ça, depuis Azala na Wenge, tia longwe a sali banzembo et belé. Donc, tout ça, on a un répertoire plein. Tout bête, banzembo na biso. Attendez, on a kende bo, soji boye. Beaucoup tara to répéter, tout bête, banzembo, net au message na robeta. Tout ça, on a un code moral, tout ça, on a un amour pirate, tout ça, on a un souvenir tendai, tout ça, on a un bilokos, tout ça, on a un TikTok. Donc, répertoire, c'est ça, mamoupi. Ah, ma musique, c'est ça là. Voilà, déjà dans quelques minutes, aux Ubino à pied levé, dans quelques minutes, vous avez un concert. Bandeko Baota Labino. Babilo Nini Oyo. Peut-être Barata qui concert, il y a Lobby. Il y a Lelo pour Naba Oyo, Baozabiso. Lelo. Va s'attendre parce que ce qui est vrai, c'est comme si Mignon Abraham a dit moi qui na circulation de par naie na Wenge BCBG, c'est comme si Mignon Abraham a dit qu'on le souté. Qu'est-ce qui fait que non à Zongi, est-ce que qui pèse ma casse ou comment? Bon, on a quoi répondre au moins départ na Wenge, départ na Wenge, Mignon Abraham a tiré la relimoité pour se retaler na batu tout au balongwa na BCBG. Biso ram to beta ba concert chaque week-end to beta. Donc, nous avons un mélomane, il y a une bonne musique. Imaoleo, Dani, Baramoto, Mawa, Imaoleo, Imaoleo, Dani, Baramoto, Mawa, Imaoleo. Jinanga mama yo 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 Rosna Bobanti la mère Ariliana. C'était là l'extrait à concert et artiste Mignon Abraham, c'était hier samedi. Un espace catalogue plus. Je vous rappelle, oui, effectivement, nous sommes en direct de cette émission Grand Art. J'ai salué tous ces amis-là qui nous regardent depuis Kimbanse, qui en tout cas, j'ai vu vos messages. On va faire l'effort et on va poser quelques questions. Chef Tosa, Azolo ba bien. Après de parler Papa Wemba, ba œuvre nini bango basad na ça Papa Wemba. Oui, merci pour la question là. Ndeko Freddy Binta depuis Bibois. Ah, Ndeko Freddy Binta. Ndeko Freddy Binta, merci la question posée. En tout cas, après absence à Papa Wemba, tu réalises qui album La Voix du Maître. La Voix du Maître est un album de Bengaki, album moko neti, donc hommage à Papa Wemba. Donc l'album on a La Voix du Maître, tout ça qui appelle ma grand frère na bisopé tel que Redi Amissi, Stino As de la chorale, Luciana Jolie Moubia la Bakiemen, général des FAO Persona Maembaki, Juna Janana Ayembaki, Kumumanda Chantpe Ayembaki. Donc, album auto-réalisé qui est la Voix du Maître. La Voix du Maître est dans la plateforme et tout, il y a téléchargement. Donc, soit à Betty Papa Wemba
officiel omona baclip mosusu eza déjà eza na YouTube omona banzembo presque tout pe ezali siko donc après la voix du maître siko nga naza na réalisation ya album na ngai pour na 27 ans de carrière nanga album nanga titre nango eza noir sur blanc na noir sur blanc na sina tie nzembo moko na YouTube soka beti to shafulaka na mona nango titre nango eza ma vie donc na noir sur blanc pourquoi na lobi noir sur blanc donc noir sur blanc nazola que ça art na ngai savoir on a école na vivre pendant 27 ans pour les na la que ça savoir na nga bato ba mona ngo penza yango na bengi album on a noir sur blanc donc na noir sur blanc na MBC presque chanteur tout ya vivre la musique na ba surprise pe oyo. Voilà, on va peut-être prendre la chanson Ma vie, mais avant tout, très rapidement, quelques messages. Lelo, il reste même à battre la talara au mando qui n'y so au bazo betangé d'inda question pas là. Album Papa Wemba, il semblerait Papa Wemba tikaka album moko et sukawapi. Ezaki album posthume ya Papa Wemba, album wana ebimaki et salaki bien. Album wana soyi ba kanisi su ezaki na inane ya Papa Wemba album wana ezaki na nini donc nini ba producteur nango ezaki ba réseau kaka ya biso ya téléphone moto ebimisaki yango ezaki album moko etekame bien mais ezaki album moko ezaki pena mingi international na ndenge oyo toloba world music pour ezaki na rumba te ezaki album très bien. Ma vie n'était peut-être au espace à ma vie avant tout le clip nango parce que au bout MBC batunyo so c'est qui na album noir sur blanc na MBC presque ma vie na yimbi pour uza mutu ya nini ma vie uza mutu ya nini comment ils na ma vie nini oui ngana za na vivre la musique so boyebi histoire à vivre la musique ande Papa Wemba yemo ba na loba donc naza parmi les meilleurs compositeurs ya vivre la musique asali banzembo ebele na banzembo to na sali ezwa ba trophée ya ba meilleur rumba. Ma vie 30 secondes et puis tu l'as clip non. Vinanga e baby otikinga na bebe no na maboko ebongaki obala ngai olongolanga na lisumu ya damu na Eva na quartier bakoma koseka Firenze kendela refrain bala moko makanisi eleki ebatoli ngai pongi nasala nini basusi eganye kolinga lisusu nga nakoka te nazobanga crise cardiaque okomisi ngango mawa jiseki moni. Toujours ma vie en image, toujours ma vie en image en tout cas. Mon côté ça va tout me na bachar de poule là, va me soigner bande roller là wa, nous avons raisonné le comme ni simbarate la vie là et tu vois. On va prendre le clip de ma vie si nous sommes ensemble avec vous. On se retrouve tout de suite après. Chafulankanda, la vie n'a pas de sens sans l'amour. Oka, ma vie. Colonel Chomba, de fidèle. Oka, Jiseki Moni, le marteau qui écrase. Petit marteau fils Samuel, Junior Kimweni Ndego. Justin Tiko, Vinanga et baby. Otikinga na bebe no na maboko ebongaki obala ngai molongolanga na lisumu ya damu na Eva na kasi bakoma koseka ngai balobi nga nasimbi tushe na bolingo oyo natutela ntolo sheri omoni oyo lelisinga lokola mamo ya kufeli bana sambo atikali kaka sena moko ya kizengi chaka
Iyambe Igobos Mwaka Paris Vinanga Ebebi Otikinga na bebeno na maboko ebongaki obala ngai elongolanga na lisumu ya Adamu na Eva na kartie bakoma kosekanga balobinga nasimbi tushe na bolimo oyo natutela ntolo jise omoni oyo lelisinga lokola mama oyo akufeli bana sango atikali kaka se na moko ya kizengi Marius Mamboni double passage Jiseki mweni obebisi sote ya mwana moto yeba tala ndenge nasimbi tolo nakomi lokola moto ebola kutu bien Didier Mpotingama kamata mama na malinga te la rumba congolaise avec Christian Maleta Friki Kusasa Boyoka Tosha Mvulankanda Papa Naboyi exaucé na Pivael Palme d'Or Fanny Adoubiani Chandrel Makanisi eleki ebotolinga ipoki nasala nini basusi. Voilà, c'était là la chanson Ma Vie, promotion apparemment ils ont malembe. Ouais, bon, ben, wana ezaki na boaka na wana. Et puis dans le mois de novembre, on a eu la MB télévision, na Grand Art. Donc on a eu la pour eza EP, eza na 5 titres. Eza EP mo eza na 5 titres. Donc dans le cas soit pour annoncer sorti nango il y a ba titre nyonso. Tout n'est pas chef Tosha azure kitete. Oui, na lobaki awa la porte est grandement ouverte. Donc biso to boya rabatute, omoni biso peto ya ki viva la musique. Yuna na zwaka yo. Papa yemba yemoro. Oui, bon na loba ndengo na loba papa wemba mais na kota ki ya zaki na poto. Ezaki na mukolo onga na kena osola ne connaît Jaguar la meninga na oshwe. Wana na ba telecel. O ezaki na bokiana na ba nodal wana bo beti na soli na papa wemba. Donc jour wana ezala esengo na vie na ngana na mona te osola na papa wemba. Chef Tosha, bozo travailler na Amazon ndenge nini. Collaboration en fait des ndenge parce que autorité morale toyebi rôle na bango mais sur le plan travail surtout que mutu oyo soit a commis du domaine parce qu'azala qui pembeni a grand chanteur tolo bayango bongo à la personne de Papa Wemba mais aujourd'hui vous vous dites que non azala comme autorité morale vous travaillez comment collaboration les années Omoni baloba toujours derrière un grand homme il y a une grande dame oui. Donc na lobaki organigramme ya orchestre awa de tout à l'heure awa ndengeza eza na bureau mobimba manager nini bo tozaka nyonso oyo tokosala mais totenir rien informé pour tout travailler ndengona en tout cas nga na lobaka na pesa toujours merci na mami Amazon pour déranger bisoté ko déranger, ko tsabiso mal à l'aise, rien. So biso dans un problème au yesengi. Donc net album La Voix du Maître. Yende mutabimi sambongo nae pour na ba séance. Yende mutabimi sambongo nae pour na kofuta mukubwa maika. Yende mutabimi sambongo nae pour na ba transport kolia na biso ba essence na banini. Donc si kotoko qui n'ont cité avant peut-être moko à zone pe maloba ba programme ezali est-ce que ba production ezali bato bazoluka ba contacter bino pour na ba production est-ce que possibilité ezali bureau et travailler ndenge s'il faut pesa ba contact parce que il y a des gens balinga pe Papa Wemba d'une manière ou d'une autre bozaba na Papa Wemba à travers Papa Wemba ba ki osunga pe bana message nous ezali pour na ba mélomane ou balinga musique et surtout la bonne musique.
Bon, en tout cas, merci. Nga message ezalaka moko. Soki ekomi mibale misato donc ezala peka bien. Mais message en tout cas ezala vive la musique na bango na ba fanto vive la musique na bango yango vive la musique de Papa Wemba. Quand ndenge to demaka ba ndenge biso tout le baga ne mourra jamais vive la musique. Donc ndenge ka yemo Papa Wemba ba lo ba de génération en génération. Donc vive la musique ezali ngana lo ba toujours na ba fan de so vive la musique biso tozaka chaque dimanche na bar Kimpwanza na place Kimpwanza wana na Victoire Kimpwanza tozaka na chaque dimanche rendez-vous dominical na biso ezalaka wana. Mais mercredi tozaka répétition na biso ezalaka toujours na super lemba wana na H Royal wana to répétaka nga na osenga soutien ezala na forme tout moral financier matériel tout donc en tout cas na osenga po biso tozana toujours tolite po biso toko kitisa drapeau ya vive la musique donc toko kitisa drapeau ya Papa Wemba te po biso to apprendre wana to commis de l'eau vive la musique. Merci beaucoup. Je sais pas, on va aller comme ça, Joe Lenoir, très rapidement parce qu'on a noté qu'il a mis nos plateaux. On a fait un Kendi. Ah, Bobby qui prend ça pour la toquer qui prend. Ouais. Et le Lopez Ali. Donc tout à l'heure, donc ok qui me prend ça. Yango na ezagande na bana lobaka ndeka na lobana na mwalimu Idrissa Loleka et Epiphanie Senga. Donc tozozala déjà na Kimpwanza ndeka na loba na maître Dalo le roi de Munchaku tozozala wana et puis ndenge na lobaka ka JC Kimoni le marteau qui écrase. Donc tozozala wana ezaka loba na loba na pas itiala. Voilà. En tout cas ce qui est vrai, je ferai l'effort d'être là en image en personne aujourd'hui, peut-être dimanche prochain tout la image à Lilo parce que il faut vraiment qu'il me mette sur les alas total la réalité à Lilo. Donc on prend déjà rendez-vous avec vous le dimanche prochain parce qu'on a autre qui est là-bas. En tout cas, pendant 30 secondes, ma banga na ina bato balingagaye. J'ai anniversaire de mon bébé Emmanuel. Voilà. Tu peux se mboto aux allons maloba. Aux allons maloba des annonces mbalamo parce que bon ça plus rapidement quasi 30 secondes. On a profité d'un peu ça bon dimanche na maître Serge Zima et si vous allez les Poumons du Barreau et puis Israël Bolema, Kapimbala et sans oublier mon vieux Patrick Moulou le président. Et si vous allez donc boya tout à l'heure là dans espace qui pointe en dégâts chef Autoloba. Ou bien soit on a besoin de contacter Joe Lenoir pour la soutien à nos conseils et tout ça. 00243. Yawili Mouché. Et puis 097 089 8300. La bonne sanité honorable Dave Ikemileke. La bonne chance vraiment tous si mon abino quoi tous et l'abino on a un espace qui pointe pour savourer la bonne musique avec Vive la musique. Voilà, à Titi Firenze. 30 secondes. Nazobenga fanatique balingara Titi Firenze. Kisimbi boyaka chaque dimanche bana Mbappé donc talara to yesu ko na bino chaque mercredi on a bondo donc vimba quoi de trop sepel c'est notre na lifobo. Voilà. Na pesi mbote na ngai pa Junior Matone la bière. Mbote siko ali Erika Ilmira Kave yobi masolo to solo laki. Le président Owen Bukasa. Il y a Sylvie Malika, le photo Koutanati, Eric Kea, le roi de Dishkwarek, il faut tous à la pour ma camarade solo là. J'aime mon puissance. Yo yebit, ma camarade est de Lingaki donc c'est déjà ma vie quoi. Donc c'est par là ma camarade. Donc Titi Firenze Zazane qui simbi donc il a dit que le à la carton. Le à la carton, Liebo Poutine. Ouais, merci à trop. Oui. Non, toi, on a style mon pondo fragile. Les amis musique pop rock mélangé na folk congolais et puis africain. Donc, bah, tout beau. Il y a le lot pour sentir que vive la musique de Papa Wemba. Pour que le répertoire bien, pour que non, c'est bien. La sanité pour la salutation, on n'a pas une tiala. Il y a Myriana, la sanité grave Widi. Il y a Grace Pemba, la sanité Mokarine, Mokabosh. La sanité sous-souté JC Kinwani. Je sais qui moi les marteaux qui écrasent. Talara Mbuta déjà Zotanga
biso pe ba petit na photo zana bienvenue en scène na robosa na hotel ya Blaise Foi qui a dit en tout cas graphique demi na bosseni tan Rix Kabasele na robosa na binote vie na ngabedi e yale vie ba petit na voilà na bosseni te les alliés de vivre la musique staff Lonzo na robosa na binote et puis Nenet Soki ya Soki Vango voilà chef Tosha to soki sana ya za na micro ouais en tout cas kandenge et avant sunga biso peut-être na soka to hotel l'état peut-être aussi ça va kandenge ba master lobby donc tout à l'heure à tokutana kimpanza bato ba fan tout ya vivre la musique ba fan no balinga la bonne musique ya village local donc tout à l'heure na kimpanza donc biso to bandaka 18h 21h esili donc 18h à 21h donc ndeka na lobaki je sais qui moni le marteau qui écrase ndeka na lobaki mwalimu Jibril Nzeza donc ndenge na lobaki donc ndé na lobaki Andrix Kabasele mais c'est Proctor dédié yale kandé na lobaki mais Joe à salité mais dédié yale toujours itinéraire la couche de la ville donc kandé na lobaki lumière à KV Eric Kai, lumière à KV. Ouais, lumière à KV. Voilà, merci beaucoup. C'était la grande équipe de l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba. Nous avons eu le plaisir de partager ces beaux cadres plateaux avec Tosha Fulankanda, Joe Lenoir, Liro Poutine, sans oublier Titi Firenze. Donc on prend rendez-vous déjà avec et ce soir en tout cas vous aimez Papa Wemba, vous êtes les fans de la bonne musique déjà on a biso en live il y a certaines personnes qui ont bimaraté bon c'est tout à fait normal on a remis en fait au bima après Maki n'a remis au bima donc ce soir déjà à moins que mais on a la porte grandement ouverte pour tout le monde donc on sera là ce soir j'invite en tout cas tous les amis de Matongé binonyo so bolingaka biso binonyo so bolingaka MB télévision bolingaka émission na bino tokutana wana na bingisi bino tokutana wana na espace Kipwanza voilà na Kipwanza wana on va savourer la bonne musique avec tous ces grands artistes que vous aimez aussi venez en tout cas qu'on a saleté dans la raté batata ba maman moi musique y a bien un grand merci à la grande équipe je salue Hervé qui était derrière les caméras Adi de l'autre côté je salue notre Diprom un grand merci en tout cas on va se tenir debout parce que moi je vais vous laisser carrément ce beau plateau sinon vous êtes le bienvenu à temps et à contre-temps, vous voulez passer, vous nous appelez, vous aussi vous êtes à la maison, sinon vous voulez sponsoriser l'émission comme d'habitude, on est là en tout cas. Restez branchés sur le programme de MB Télévision. Je dis un grand merci à tous ces amis-là qui nous ont appelés et un grand merci à tous ces amis-là qui nous ont écrit tout au long de cette semaine. Merci beaucoup en tout cas, je vous laisse suivre. Tofanda kingana yole ya mundele famille pe balebaka e ya lelo ke yo tikingana